Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. Zambe na bomoi oyo na bengaka les lions tout puissant. Mon kondia solo ya Congo, le vrai père ya papa Charles Lolo Mitil a pambola bino. Bande konabiso, bande konyonso, bozali kozwa toujours occasion ya koyoka la voix de l'esprit créateur. Nanzela ya la voix de papa Charles Lolo. Nzambe nangai azala nzambe na bino, a visité bino peuple congolais, a visité bino diaspora. Nzambe nangai azala solution na ba problème na bino. Poko kiko zala wana ozali kolo ya mbeto, ozo bela ozana problème. Loboko nzambe nangai guérir yo. Ozo bunda bitumba ya molimo na se ya pongi. Nzambe ya papa Charles Lion du Congo a défendre yo alongisa yo. Parce que oye komi ngonga ba congolais nyonso bazana kozela likambo nini nzambe ya basali na ye akosala na kati ya mboka oyo ya pasi, na kati ya mboka oyo ya malédiction, na kati ya mboka oyo ya makambo ya ndenge na ndenge. Un pays très bien béni par l'esprit tout puissant, mais maudit na ba instrument ya sena moi. Ngonga ici ebeti bozala na kimia. Deko nangai tozali kokoba toujours na kati ya message na biso. Toyebsaka bino ke ya kolia ezanga parce que zana bato ba yeko boma biso nzala. Pe boyebi bango ya kolia ezanga mais ya koloba de la part de Dieu ekozanga te. Biloko kolia bango bakoyeko kanga yango euti boma ekota te to kufa nzala. Mais maloba toloba ke utaka tout droit na nzambe moyo kangango ezati. Alors nzambe na bomoy azala nzambe na bino. Na yebsaka bino ke soki okokisi te mission nzambe ya tinda na sena moi po bangi mutu, po bangi manduki, po bangi ba pete okozala na problème na nzambe oyo akelayo. Alors mutu na mutu akokisa mission oyo nzambe na bomoi ayeba na kopesa ye. Bien aimé, lelo tozolo bela moke de kambo etali regret ya nzambe, le regret de l'esprit créateur, le regret de notre Dieu. C'est-à-dire mokili ya molimo ezali na ko regretter. Nini yango mokili ya molimo azali na ko regretter? Eza na makambo mokili ya molimo azali ko regretter. Eza lokola papa aboti mwana na ye. Atangisi ye bakelasi. Toazo futela ye minerval. Mwana wana lia kende classe, nzoka minerval oba futaka ya kenda classe te. Mbongo oba pesa ka ye ya kende ko futa na classe, akenda ko sala nango ambiance. Mokolo papa na ye ya ko comprendre ko yeba ke mbongo na pesa ka mwana ekomaka ya ambiance, papa ko regretter pona nini na pesa ka mwana oyo mbongo. Apona nini na bota mwana oyo. Eza lokola mutu azali na bolingo likolo ya mwasi na ye. Abali mwasi na ye na mbongo. Azobokola ye aza na bolingo. Apprendre ke akangi mwasi na ye na mobali mosusu. To bakangi mwasi na mobali mosusu ako regretter pona nini na balaki ye, pona nini na lingaki ye. Alors nzambe pe oya kela biso azo regretter sur le Congo. Tozana na Congo. To bimandenge ni na Congo aussi longtemps situation ya Congo ezali médiocre. Alors bande konangai nzambe azali na ko regretter pona mboka oyo. Azo regretter te pona nini akela Congo te. Azo regretter te pona nini atia mai na Congo te, mais azo regretter likolo ya bato oyo nzambe atia na kati ya Congo. Azo regretter, Seigneur azo regretter pourquoi na tombola ki basali na nzambe oyo na Congo ya réveil, ya protestant, ya kimbangi, ya musulman, ya catholique, hein? Ya Pentecôte. Seigneur azo regretter pourquoi na tombola ba pasteur oyo. Azo regretter. Nini yango nzambe azo regretter? C'est-à-dire tango nzambe akela mutu na mutu atinda ye na mokili, nzambe apesa mutu likabo oyo mutu akosalela na mokili pour la gloire de Dieu au service ya bato mosusu.
C'est-à-dire ce que Nzambe a tchaki na kati ya muto likabo bikisa bato comme guérisseur ou bien comme médecin. C'est-à-dire Nzambe na kati ya kobika wana ebongia zwaka lokumu. C'est-à-dire monganga wana po akende ko traiter akokumisa ka Nzambe akobondela ka Nzambe chaque fois ça devant baka akoconsulta ka Nzambe ekozalaka te lokola hôpital mosusu ke monika basali na Nzambe awa eza service awa eza boy obabosa na ka Nzambe azali or muta koma kana suka. Alors tant médecin zo sala mosala na il faut gloire ezonga na nani na Nzambe. Mais okomona ke ezana bato bakoya na mokili akomi médecin Nzambe akomi ennemi na ye. Nzambe azo regretter pourquoi na kelaki motoyo pourquoi na pesi likabo kozala monganga pe akomi mais akomi ko boma bato akomi ko longola basi bazem ko boma ko sopa milimo ya bato pourquoi soki mutazana mbongo te ako traiter yete ngai Nzambe tangu na pesa ke likabo wana est-ce que pesa nga mbongo Seigneur azo regretter pona ba médecin ya Congo. Seigneur azo regretter pona ba professeur obo benga ba éminent professeur azo regretter pona bango baza makasi na corruption. Nzambe azo regretter mais bato na pesi mayele bakomba professeur ya droit ya boy na médecine wapi mais incapable ya ko sauver mboka na bango makasi na bango corruption. Seigneur azo regretter. Seigneur azo regretter na ba président apesa na mboko oyo apesa na kati ya Afrique oyo azo regretter pourquoi na tombola ki moto comme président de la République incapable ya ko sauver vie ya bato na ngai pourquoi na tombola ki Dieu regrette. Azo regretter pourquoi na salle na permetaki moto comme député Nzambe azo regretter et nazo yebisa bino soki moto afandi asalio malamu zong seleka mabe akomi ko regretter oyebi ka moto na kosala akopeso sanction akolongola yo akokanga yo akoki kosalo boye tala tangu Nzambe abengi Jonas kende kosala mosala na Ninive Jonas aboyi Nzambe a regretter pona nini akelaki Jonas nazotinda ye azoboyi est-ce que Jonas akomaki na Tarsis bisika bandoke non nkolo akonfondaki ye. Tala na tangu Nzambe a regretter na comportement de bato na Sodome na Gomorre. Qu'est-ce qui est arrivé? Nzambe a confondaki bango. Tala na tangu Nzambe a regretter na un Goliath oyo pe Nzambe moto akelaki ye mais Goliath a choisir banzambe ya mike pona ko insulter Nzambe na bomo nini ekomelaki ye. Tala na tangu Nzambe a regretter na ka ya Egyptien oba koma iko nyokola libota yanga ni Nzambe bango pe bazali libota Nzambe me baponi Nzambe pona kofinga Nzambe na bomo regret nangu ya na bango ekende ikosila na mer rouge. Tala tangu Nzambe azali ko regretter na comportement ndeko na ngai ya Balaam est-ce que koma ki esika bando kene po kene komodire akoma kite. Tala na tangu Nzambe a regretter na comportement ya Ananias na Safira botanga ka Bible parce que weze isika ba exemple ya ba événement ya ba makambo minene esalema elelo Nzambe ya Congo oya pesa Congo bozu pour que ba congolais nyonso bazala ba patron ba se retrouver et yeko sala ka moi écrit ya bato baza élevé na musique baza élevé nde bazo se retrouver et sala ka moi ndamba ba politicien bazo se retrouver siko bango ba mona ngolo kumu tozali non Nzambe azo regretter et tant Nzambe azo regretter azo kota réunion na ba ange na ba armée céleste po yeba likambo nini akoyeba kosala bato oyo na sena moi o bazo sala ke motema Nzambe etukisama. Nzambe azo regretter pona ba musicien kitala moto na pesi likabo ya koyemba akoma koyemba ka buzoba na kati ya mboka akoma kotika basi motakala Nzambe azo décision likamni na kosala yo ba musicien o bozola na ngai bino ba musicien bolongola bato bilamba botika bango mitakala na miso ya bato bondimaka pe torte. Seigneur azo regretter likolo na bino. Seigneur azo regretter pona nini na permetaki moto yo na pese ba capacité ya asala ka ba comédie ba théâtre ya se retrouver metala makambo koma kosala. Seigneur azo donc Nzambe azo regretter mais pasteur oyo natinda ki abikisa milimo aloba vérité Congo na nge bik nga Nzambe nazwa lokumu o modèle pasteur ni o modèle évêque ni azana courage oloba te liboso ba konja mboka azana courage so azo enveloppe kangie miso kangie zolo kangie munoko ba pasteur bazo dévier nzela. Nzambe azo regretter a pasteur na pesi offrande na pesi mbong offrande komi a soutenir catch offrande komi a pesa lisusu na ba pagan offrande komi bana Nzambe bazo souffrir bat ba sala na ba souffrir mbong komo keneka na ballon mbong ba Nzambe azo regretter. Donc position ya Nzambe ezali position moko na ngongo ndeko na ngai ya regret total nde tempe zo ko utiliser regret total. Seigneur azo regretter
Seigneur azo regretter lui oh Samson a payé makasi. Tala zo kende koteka makasi na ye na ba Philistin et pas ya Delila. Seigneur azo regretter tala makambo ekomelaki Samson. Alors ndeko na ngai totanga na makomi parce que liboso na biso ya eu des prophètes. Oyo batambola liboso na biso baza ebele que nous reconnaissons. Nous avons Jésus-Christ comme prophète, nakata ba prophète, ya ba prophète les sous koleka. Nous avons Bakimbangu, nous avons Bamoloto, nous avons Ba Martin, nous avons Basali et Belé batambola na bo solo ba biksa batuna se na moy. Alors to yo kanan bene bazali boso na biso et surtout aussi ba parole puissante de Jésus-Christ le juste to yo kaloba kinini na likambo etali regret. Parce que mutu na mutu besika kozala ezate ke tozolo baboye poto yini yote. Et ça pour que soit position enfin que Nzambe na bomoy asu abikisa yo de konangai Nzambe atinda ka basali na ye pona kote ya bino enfin que bobika Nzambe atinda ka basali te pona koya ko zokisa bino pona ko sala so non azo regretter pona ya sala yo journaliste a regretter pona atinda yo na Sénat pona ni comme ça que ministre Nzambe azo regretter yo yeli bomunene mais peuple na yo azo souffrir Nzambe a regretter pona ya sala yo patron ya bato mosus o utiliser bango lia ka motoke na bango ba se retrouver te kakayo il regrette donc a regretter na ba domaine nyons sur tous les plans o regretter surtout na comportement ba congolais qui sont incapables ya ko sauver mboka Seigneur a regretter mais au peuple ni na tcha na kati ya Congo incapable ya ko défendre mboka na bango babanga ka des policiers babanga ka des militaires o bata modèle ni or la grande force na Nzambe na tchango na kati ya peuple a sauvaka ce qui a monique il azana kati insécurité mais au peuple il y a modèle ni Nzambe azo regretter mais oyo ba politicien ndenge nini na moyi bo opposant na butu complice oyo bato ndenge nini Nzambe azo regretter Seigneur azo donc regret ya Nzambe et simbi makanti ya Nzambe simbi trône ya Nzambe alors Seigneur azo décision azo agir na ndenge ya kosakana te Nzambe azo agir na ndenge ya kosakana te ezate na ba complot bato bazo sala ke to sala mo ba complot to sala mo ba soulèvement po ba yeba kete ba sala ba soulèvement wana te wana eza ba complot na bino ezala ni les sans effet mais ba position ya Nzambe oyo azoela roi Akab Nzambe azana zo ba position Nzambe azoela Goliath elombe nkola minimiser na ka mwana moke de konanga sala retour vite l'Esprit Saint zongela noki Nzambe akela Congo humilie-toi kolanda lokosa Goliath pa pasteur zonga epa na Nzambe zo ba kisho zo wana na en kendo kotika kendo ko boa zongela Nzambe na bomoy Congo ezali mabele ya Nzambe na bomoy ba kisho depute kendo zo na kikwiti wana boaka yango oyo mboka ya bosantu alors natango nana makomi oyo ba ene na biso ba prophète ba sakolaki biso to yepe comme ba prophète to zo be critique na bango to expliquer to pesa bino pe masakoli na biso alors nazana mukanda ya Luc kuna ezali prophète Jésus-Christ na Luc chapitre 19 verset 41 à 44 comme il s'approchait de la ville Jésus en la voyant plaira sur elle et dit tango nkolo Yesu comme prophète na kati ya mboka Israël awa na nzoto azana kati ya mboka Israël okoya kolobake bomoni azai prophète ka ya Israël non to expliquer bino dimension ya prophétie un prophète azalo kola le soleil qui éclaire tout le monde aye na kati ya mboka ya Israël asali makambo Nzambe atindaki ye bamisus bandimi bamiso baboyi ora yaki ko bikisa bango ndenge biso ba otoye ko bikisa ba congolais na ba konzi ya Congo mais bazolinga te balinga kokufa de l'autre côté boko kufa alors raison ça là que Yesu a commis na entrée ya ville ya Jérusalem il faut akota atali ville ya Jérusalem ba lebi Jésus a leli Yesu azo lela nini est-ce que azo regretter biloko kolia Yesu azo lela biloko kolia non Yesu azo lela bato yo ayaki po abiksa nde ba okanga ye ba obomai bato ayaki po abiksa nde ba boyi message Nzambe atindela ibango alors Yesu aleli oyo bato ndenge nini ndenge pe lelo toza kolela pona Congo ya ndenge nini o ba député ndenge nini oyo ba konja ndenge nini o ba pasteur ndenge nini soki ba yoki vérité zote yama il faut service à renseignement kota réunion toko sala moto wana nini
to kosele likamni to utiliser bato moko ba benga na téléphone to monter plan boy papa étape wana to sito leka ba monta ba complot pour na Jésus lelo Jésus aza le roi des rois ba monta ba complot pour na ba kembango lelo ka l'état ya ko longolo kembango atala ki innocent ata bo monter ba complot un jour bokoya ko ndima que y avait un grand prophète na kati ya mboka oh il s'appelait papa Charles lelo l'homme poussé l'homme utile mais ba complot wana na ngonga oh e ko simbate alors Yesu aleli po bato yaki po abikisa ba boy ko bika Yesu azo regretter ndenge bato bazo kende enfer na malédiction ndenge tozo lela sur cette oui na benga ngo nation na biso na nation o ya biso ndenge tozo lela ndenge bato mayele yaka kana sima ndenge ba politicien mayele yaka kana sima soki politicien a matina na kiti ya bokonzi te azopesa makanti na kosala boyoka ka bango soki akomi kaka makanti nyonso ebungi atingami so bolobi ngonge koki pema nani moke azwi ba position nde nini akoboma bato po atikala na bokonzi na suka tango ekoyela ye mabe abando regretter soki nayebaki alors nkolo atindelaka bato ba prophète nous sommes ba prophète o bazali ko prévenir pour que motamoto azwa position au régner ozala bien na se na moi ndeko na ngai yango zomona kozala na nzambe za bien omoni biso ba oyo ndenge toza na nzambe ata nazangi mbongo na ozana kimia ata nazangi pouvoir na kozana kimia ata nazangi ndako na kozana kimia mais kozanga nzambe bakisi bosimba simba omoni ezosala ke so balongoli comme député oza mal à l'aise il faut teka balopango il faut boma bato so balongoli ne gouverner il faut luka ba méthode boma bato pourquoi parce que tu n'as pas un vrai Dieu oyako peso kimia so il va longola yo comme évêque non okoboma bato okotela ba miso poison pourquoi parce que tu n'as pas un Dieu oyako consoler yo na moment oyoko zanga mais bisote azoloba que yoka aleli pe alobi si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles te sont cachées à tes yeux. Yesu azoloba Jérusalem bayoda soki bo sosola ki ngonga soki bo yebaki biloko o nzamba bongsa ipona kimia na bino bolinga bo sala makambo bo sala te bolinga bo sala mosoto bo sala te bolinga bo sopa makila bato te bolinga bo yina ngai te bolinga bo bakanga na ekulusu te bolinga ki ko boma peuple ya nzambe te bolinga ko tamwisa makambo na brutalité te soki oyebaki mais lokola boboyi koyeba ko sosola pe kotosa bolingi ka koya kotosa na retard alors biloko nyonso nzamba bombela bino lokola vie lokola sali lokola pe nkola bombi yango nkola bombi yango soki boyokeli batinda mina yete alobi ko boya te koyokela moto nzamba atindi ndeko so boyi mongongo basali na ye soki oboyi mongongo ba prophète na yo monike to leki mike okocha maboko na motu oko regretter ndeko mutu nyonso soki azokende na perdiction azokende na kufa nzamba utilizaka basali na ye po bazongisa mutu na nzela bika nzamba ko utiliser mwasi na yo po apesa yo toli obika nzamba ko utiliser bata mosala na yo lokola général moko komone na man azali na lepre abika na nzela mwana mosala na ye na nzela mwana mosala est-ce que ba généraux ya lelo akondi mapeko yoka toli ya chauffeur na ye ko yoka toli ya mwana mosala na ye to ya pasteur moko azoteya akoloba celui-ci cherche de l'argent pour français les cabino ming nzoka ka français yango ebomisa kabino français wana yango ebomisa kikoko nanga Kadhafi papa Charles l'homme utile na nzambe na ye azolinga te moto akufa alingi lobiko mais lobiko wana po esalima botosa mongongo ebo se repentir lobiko wana ezepa ya nzambe lobiko mboko ezepa ya nzambe mboko po indépendance ezalaki prophétie mosali na nzambe soki boko yokela basali na nzambe te boko bika te soki boko yokela basali na nzambe solo te boko bika te soki boko ndimela ka basali ya corruption boko bika te boyokela mongongo ya basali ya solo Yesu azolela lobi na yo Jérusalem o nzamba asali ngolu na yo Kongo nzamba asali ngolu liloba na nzambe ezali partout oboyi ko bongwana likolo ya bozwi likolo ya boy ndeko na ngai ezali na riche moko bapesa exemple ne na Bible kana mukanda aliki yawo na Luc 18 ndeko na zai na mbongo avant de azoloba lobby
nakosala boy lobi nakotonga ndako ya boy lobi nakokonza boy bomonde ba calculo bat bazwaka butu butu sur babokonzi na bango bazwa butu butu ba réunion butu butu ezokota butu butu tokosala boy toko créer boy to créer moi boy to sala moi soulèvement boy to sala boy ba réunion wana bato bakota ka butu butu wana ya mabe nzambe amona kango riche wana pe azali na ba réunion na ya zo sala butu butu alibi na bozwi na zanango nakosala boy na butu anja bimelie alibi yo ozozo ba décision sans nzambe nana yebiso ke mokilio yayo nana yebiso ke bozio yayo nana yebiso ke bokonjo yayo nana yebiso ke église yayo ki pasteur yayo nana yebiso ke succès yayo tozana ba musicien basala ka succès za succès ngani ya bato étoile ngani ya bato agende zo étoile bata boma bomoneka succès musicien zele étoile ko longa nango ezongeli mokolo nango bokomona ndenge moto wana ko bambana ndenge moto wana ko silande ko nangai boya epai ya nzambe na bomo l'esprit tout puissant o consulter ye o bika 5 o sopa makila bato o sala succès 5 o sopa makila ya nani ya bato alors ndeko na ngai Yesu aleli likolo ya Jérusalem nayo ndenge ba Congolais ba ososole lokote ndenge ba konja Kongo ba ososole lokote posa na bango ekomika na bokonji tozala kaka ndeko na ngai nzambe asala moto aja moto ko suka na ngonga boy moto akosila moto akokende yo lingi ozala kaka yo lingi ozala kaka yo lingi ozala kaka papa pasteur olingi ozala kaka te nzambe yango ko zala kaka ndenge nini libi via moto ko banda we ko suka moto akolemba kaka Bible le la nature ne vous enseigne-t-elle pas via Saddam Hussein côté ya binote ya Goliath côté ya binote na Pharaon na Hérode oyo alingai ko boma lisusu petelo vi na ye côté ya binote via ba konjo ba président na mboko côté ya bisote ba grand généraux bazali na mboka oyo ba paketala despe vi na bango côté ya bisote lelo bisoto yeto landa lisusu kaka le même chemin ya enfer moto pona nini ozala kaboni pona nini ozoboya mokonzi na yo to salioni ndeko na ngai Yesu azoloba il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ndeko na ngai nkolo azoloba lokolo boye lokolo boyi koyoka lokolo lingi ka bozwi olingi ka mai bokonzi olingi ka succès oboyi nzambe likolo ya succès bokonzi ko boma bato makile sopana ko boma basanto kangi bango tshena boloko ndenge makanti ezali mais nkolo elobi ato salignons un jour viendra oyo kozala confondi un jour viendra kozala confondi un jour viendra lobi banguna ba encercler yo nani ayeba ke deuxième république un jour yekoya nani asatanda nango na ba formation bazwa na ba belge nani asatanda kinango nani asatanda ke bokonja koko nanga Kadhafi ko koya nani asatanda nango ndeko nanga attention il n'y a que Dieu qui est supérieur na nyonso yango mondele ya comprena George Bush a comprena lobi même si je suis fort devant bokonja Amérique tika na mikitsa Obama a compris même si moi Obama je suis intelligent tika liboso bokonja na mikitsa so ite na oya ko sambwa na vana nanga moto mosusu azwa les Africains non les Africains balingi balia manga na mokokoli na misisa na bapos nde sika bakenda kana enfer bakenda ko sambwa toko ma batu te na niveau ya batu na niveau ya intelligence ya batu pona koyoka nzambe e ko planter kimia mutu makasi na mokilo azate manduki ya makasi na mokilo ko silsa mokilo ezate nkolo Yesu azo profetiza lobi to ye kote ayo sango malamu Israël obika mais oboyi ba prophète obomi ba misusu kangi ba misusu mais yeba ke mikolezo ya banguna no ba kwanture yo de gauche à droite okoluka place ako bimela koko nanga bagbo aluka place ako bimela koko nanga bagbo aluka la place ako bimela isa tande ke ya kozala super nani yango apesa kabino batoli ya mabe nani entourage ya mabe wa pesa kabino papa pasteur bevek batoli ya mabe ya kozanga kotika bato moso bazala ba musicien nani yango apesa kabino toli ya mabe ya kozanga kolinga bato so kamba bazala ba konje nani apesa bino toli ya mabe ya kozanga ko respecter mibeko ya mboka na mibeko nzambe nani apesa kabino toli ya mabe tala Yesu aya asali mosala tike ba disciple akena ye na mbula combien 33 ans Yesu azongi nani akosala ngo tokozwa te ba maître ya lolenge wana
qui respecte toutes choses, ba contrat nyos, afin que biso nyos to vivre. Mutu na mdache expérience na kati ya musala na ye. Olio yako bima nzambe abato nyonso. Non. Non. Mokolo ezali koya. Mokolo wana ezali koya. Eza mosika te. Yango mikolo nazo sala ba prière. Armée ya ba dinosaure kita na mboko e confondre ba armée satanique. Armée ya ba nzoya entouré ba frontière ya Congo e confondre ba armée satanique. C'est-à-dire nyonso ko kene ko zo ba mercenaires de gauche à droite pour neutraliser le Congo. Ba mercenaires wana ba kokuta na ba dinosaure. Donc manduki musubo ko yoka ke zo beta manambu arme spirituelle ba ba ko beta kango ba dinosaure. Boyebi ba dinosaure za arme monene pumbwaka ikota kanama esala kanyos. Seigneur okitsa arme ya ba dinosaure pona ko confondre ba puissance satanique. Nyonso za na mitema bat na makanisa bat afin de tout neutraliser afin que Nzambe a changé situation à Congo pour un Congo tout puissant ndenge to la kakabino. Tozala te message et s'accomplir. Yesu zolobanin. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Nkolo alobi parce que o comprendre te ngonga on nzamba visité yo. Ngonga on kola tindel bino papa Charles l'homme est-il. Pocha kimia na ndako na yo, kimia na libala na yo. Otika via kindumba, otika via bakisi, otika via lokuta, otika via lokoso, otika via makila bato, otika via ki dictature. Ngonga on kola tindel bino la voix simple, la voix de l'homme utile, de l'homme poussière. Pour que bongwana enfin que o vivre comme il faut nangonga o comprendre te alobi banguna bako détruire, c'est-à-dire Dieu lui-même a cause la sima ya ba ennemi pona ko détruire alobi na ko détruire yo na ko détruire bana na yo bandeko pona nini bozala na posa vite bata mokili bato basala politique pona ni bozala na posa vite pona bana na bino. C'est-à-dire souvenez-vous d'abord so lingo sala politique o ya ko boya ko longwa kana ba bokonzi ndeko na ngai ko bota te pour esala ka passe ka bato ba pesa bino bokonzi wana ba kosa ka bino ko longwa te sala bo ka bango bakoya bakangi mwasi no bando sambwisa na bana. Non, nous devons aimer la vie. Américain linga liso guerre na mboka na ete yango cha ba pareil de gauche à droite tango ennemi nyo salinga kota bazo mona ye Obama ko linga guerre na ndako nete ni na Maison Blanche. Nous devons nous réjouir na jardin ko la pesi biso bozuto se réjouir tout ça la kitoko biso nyons. Mais bozolinga makila bat bozolinga ba guerre nyonso pona ni lokoso ya mbongo, lokoso ya bokonzi, lokoso ya kipaster. Ta oyo nzamba visita kiyo, tu n'as pas compris ça. Alors alobi ennemi a kokota, ennemi a ko détruire. Ndeko nanga zwa position comme mutu. Tika na ba conseiller na yo, évêque général. Tika na ba conseiller na yo. Na bato na nzambe bazana mo à dire te devant bokonza mokili. Boza bato na nzambe ya ndenge nini? Na bato na nzambe korompi. Na bato na nzambe komaka oui soki ba yebisi bango likam. Oui, tozana boyen. Oui, tozana dialogue. Oui, jamais balobaka to consulter nzambe. To pesa yo réponse. Bokeseni na beli, bokeseni na ba miché. Alors Congo sepela parce que nkola tindelio ba disciple ya solo ya Yesu ya kimbangu. C'était la voix de l'esprit tout puissant. Ce qui est yango kutana na ye moko l'esprit tout puissant. Entre ngana bino armée ya ba dinosaures anakat mission continue pour un Congo tout puissant. Nkolo nangai apambola bino koleka, apambola sito ya bomoko, apambola bana nzambe nyonso na diaspora, apambola bandeko nyonso azana ko koksa mission na ye comme il faut na mboka Congo, pe bino bato bozondima ko contribuer pour que message et les cas de gauche à droite et lombe apambola bino pona lelo tosuki wana soko benga biso na 00 243 09 90 75 46 77 eza numéro na biso ou na 89 83 77 536 obengi biso plus 243 89 83 77 536 elombe apambola bino oyo azana matoya koyoka ayoka. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site zakaka moko
Kombo nango pe bo moko ya mboka.com.